na bango ezalaki kaka moko bazalaki na mabele te souligner mo mabele bisika bautaki bapesaki bango ordre ete ngai nzambe na bino nazali kozongisa bino na mboka ya nani ya koko na bino nani Abraham kende kosala recherche okomona ete marge bolingo na ye pa na nzambe marge mbongo na ye Abraham aucun jour apesa mela option ya asomba mabele po a construire village na ye sinon que Abraham pour votre information atikali jamais kozala atana ndaku moko te kikuku te Abraham azalaki kolala na batante na vi na ye nyonso elongo moko na mwana epe Isaka elongo moko pe na mwana ye Jacobe bango nyonso aucun jour batikala kosomba mabele pourquoi parce que mabele bakosakana kanango te Bafilistin bayebaki yango Moabite bayebaki yango Shiite na babikolo nyonso na tout autour ya Kanana batu na bamboka na bango bayebaki valeur ya mabele na bango mabele bakosakana kayango te yo mwana ya Kongo lelo mabele no komi kosakana yango mopaya aya na ye ateka na ye akombola na ye asala na ye balkanisation place yango tozali tokolobela awa na poko ya lelo yo danger zalaki pona mpaka Abraham na mbongo na ye asomba place oyo amoni mai na ye bakoyebiseka mabulu ya mai ezali ya yo mutomoni yango ya solo eza pe kokomisa na mbongo ya solo kasi to signer contrat kende kotala yango na Bible bameme sete kufamaki wana pona ko signer contrat entre ye na mokonzi ya roi de Salem kuna ete mabulu ya yo kasi mabele ya yo te mwana ya Kongo keba la musa misu na likambo etali mabele mwana ya Kongo yeba ete kimbangu andima babeta 120 coups de fouet bakanga ye pour 30 ans atika mwasi na ye atika bana na ye akende kokufela kuna na Katanga na Lubumbashi simplement parce que aucun jour te kotikelaka mondele mabele oyo te mabele depuis tanga kala bamboka oyo ba respecta yango yaka boma na yo Abraham atikala kosoma mabele na bambongo na azalaki nango bapimela ye yango mwasi na yeka natanga kufaki Sara nde asemaki permission bokatelanga fimwa territoire ya muke na Kanana wana na Hebron na village na chantier ya Makpela wana bokatelanga fimwa territoire ya muke na kunda mwasi nanga epesa melaki yango comme territoire to place ya bokundeli kaka sepulcre ya mwasi na ye keba souligner yango mais awa Nzambe abimisi bana Israel na Egypte 200 bazalaki bozokende wapi na mboka na bino mboka nini abakoko na bino wapi mboka yango c'est la grande question to résoudre yango yo okomona ete mboko bakendaki il fallait ka bakota na bitumba contre ba territoire nyonso bazalaki kokota po kwa kobotola ba mabele la bonne question que moi j'ai toujours eu est-ce que Josué na bokaboli ba mabele oyo c'était vraiment la volonté de Dieu et vraiment ordre ya Nzambe ete bakoka kozwa ba mabele oyo mais résultat nango na suka poto kata na mokuse poto za koya na politico congolaise bababele oyo bakokaki pe kozwa yango te même si tango bazwaki yango na suka mbule ekotaki ki place ba juge otozali okomona comment chaque pays to nation comment bayai ko perdre mabele oyo na suka parce que bien mal écrit parfois aussi ne profite à rien première raison deuxième raison Nzambe pe na à travers Josué ayebisaki bango bien keba mboka oyo bokoti ba mabele oyo bozwi na force ngai Nzambe na ko appuyer bino kasi unique condition boko simbela yango soki boko yeba ko respecter constitution onga na pesi bino ki mibeko sanduku ya mibeko bazalaki na male wana Meko yako mona ete premier mibeko oyo bayeko buka yango bakomi ko bala basi ya bapaya souligner mo mwasi ya bapaya oui parce que yo mwana ya Congo yeba ete na tango ozoko ke le 50-50 kote musozi mwasi ya mundere oboti na mwana kote mususu yo papa mwasi mama ozwi mobali ya mundele boboti na bana oyo bakomi 50-50 oui tozana bango na Congo Tokei kunati na mokili ya Rwanda bala rwandaise tozwa basi na bango parce que bazana ba basi na kitoko enve tozwa ki bango tobota ki na bango bana tokomi ko sangana oui place tokomi balami pe apesa ki conseil na ba nations balinga ko bundisa Israël comment est-ce qu'on vaincre bato oyo solution za la moko non
nana koya komonir bango te bazali na makasi bazali na nzambe me tokotisa bango na zone ya masumu ya bapeshe. Oui, kongo tokotaki na zone ya masumu ya bapeshe. Bapeshe oyo feza na confesse, bapeshe oyo foto analyser yango, bambeba oyo tosali na Congo foto analyser yango. Ce n'est pas possible que babikoro ya mike eya kokonzamisa biso, eya kosakana biso. Il y a un problème quelque part. Ou bien bozali kotosi nzambe, ou bien kosanganisa na babikoro oyo. Lelo yo mascarade ekoti, zizani ekoti, désordre koti, comment toko bimela na babiloko oyo nde kokoso ki pelekese esili kokota. Depuis 1960 na lobi yango bien. Kende kotala ba Jean Bolikango, kende kotala ba Joseph Kasavubu, kende kotala ba Lumumba na seri na bango, désordre sur désordre, kobomana. Mais quand na bango basambeli bazalaki bien sûr que oui ba prêtre nesika ba Kasavubu, ce sont des prêtres catholiques. Okele kotala ba Papa Lumumba carrière na ezadengini, yo mutoko yeba. Tina ba ileyo, ba mulamba nyonso tout ça tala ba carrière na bango. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y a aucun bon souvenir na ba tata oyo nyonso. Okoya kotono na deuxième république, le mobutisme na ekiri na bango nyonso. Personne atamboli malamu sino ke émission moko utai koleka na kolobela ngo susu pour bande ko balanda ki boko comprendre ete to uti kolobela taya Mobutu na taya Kasavubu na taya Joseph de azawa na soki Kabila. Est-ce que tani le kitoko ba analyse et fondete statistique ezali 0 sur 0 sino ke mboka ezali kaka ya kobeba ne place to zali awa to yeko mona ete bana Israël bango pe bazalaki na mboka na bango me ba yeko kabona mbule yeko kota ba juge otoko analyser bango chaque mokonzi tanga yaki quel désordre ayaki na yango me ba désordre liboso zalaki impité misala ya kindumba bikobo kozwa basi ya bapaya basi oyo bango oyo baye kosala nini désordre total. Voilà la place oyo nazali lokola nasili kopesa introduction bosili koyeba ameni tokokumela émission oyo mama igete lokola tosili kolobela ete basi bato bazalaki na cause ya kokweyisa Israel. Yo mama igete mokonzi ya bamama congolaise yebisa biso bino bamama congolaise bato bokweyisi mboka tokomela kisengele avula antenne defante mama igete kuna. Merci beaucoup kutu Zambwana Joaquim na émission kitoko ya pokwa mwalilo na ndenge siko baite ba mama nde bakwesi mboka. Mama oyo azali kokwesa mboka azali mama azali konima desoke ko azali kotambola libanda na makambo na Nzambe. Mama Nzambe asala yepo ame mabonheur kotalika na jardin de Dieu na jardin tozonga toujours na jeunesse uta Nzambe asala ki basi tomoni ke arrivage mwasi epai na mobali tango mobali mwasi akomaki mobali abaki voici l'offre de maison. Comment se tomoni ke ba mama ya tango yeba ko kubelisa mboka po te ba mama bakomi na association ya Satan bakomi association moko na diable. Mama botali galère na yeke azali moto Nzamba peke pene ipasunga. Okoinga ba mama ko détruire la foyer. Okomona mama asi abala na peut basu mbali mosusu na libanda. Sabeli azali mama oyo azana honneur te. Ali mama oyo azana mama ya bwana te. C'est tout à fait raison ba ke mama ba ko détruire. Mais sauf que mama bazali kosunga oyo bazali kotamona kobanga Nzambe oyo bazana discernement de la parole de Dieu. Notre peuple Israël, Nzamba bise bango na pasi ya souffrance. Malgré tout nakata Israël kobo zelaki nzala. Nzamba rekomandaki Moïse pona kobeta lingenda, ko sauver bango na esclavagisme pe na pité. Tango bakataki ngamba bosana ki grandeur na Nzambe. Bakomi grand de na Nzambe. Basa condamné Moïse. Tovandaki na biso bien. Tozomela na biso bien. Pourquoi on dit ça? Ah, ok, Nzamba bazaki na pite, administraki bakata Israël. Bonheur Israël bazaki bonheur moko ya sanité ya malédiction. Ya pasi. Mais bango ba mwaki ke siko Nzambe mwaki bango le kaki ya malamu te. Mais tu n'entends pas suite ndenge ko siko ki na kati na via eta Israël bango ko fenga pardon na Nzambe. Ya kila moko ya biso Joaquim Zambwana. Biso ba mama Nzamba sasa boko na eloko moko adie kata mokili oyo. Ce n'est pas hasard Nzamba peut faire chez lui makabana 9 mois. Il peut pas faire chose grâce à que dans ba trop na question makabana 9 mois. Poto binza motayo ba. Ça fait tayo ba pour ta bonheur toujours partout au Bali. Mais ce que mon maman va te porter partie avant maman va la sémence à diable. Au niveau politique, ma maman, on va porter présent. Ma kangoma paix, 4 na bango. Et que ma papa, la maman va être champion. Ma kangoma paix. Ça veut dire, avant un respect physique, mais à moi. Avant un respect à nous autres, à moi. N'attends que moi, si mais à tout ça, la vidéo, comme on peut se. Et là, on peut animer 4 le plus de diable. A comme une maman égale à Satan.
oke nzambe asala mwasi mpo azala heureux aya kokompete un fils na mokili aya kobota bana etomoni bamama lelo bakoti sistema te dabord bamama modele bakosanga bokonza likolo te parce que yokona rekoloke bamama babebisi mokili bamama bazali égal à satan rempli par l'esprit de démon bango bazali kokota mpona kobebisa mama bazali kotambola bonzambe yo kotala biblia ndenge esika na mokili alobi kame soye soumise kame kende kobala kame kota ndeko nzambe atina koza ekomande yango te eza kosala mpe yango te yango komona bamama ebele bango na semence ya diable ekasa na politike ekasa na mokili ya se bango nde baza komema motungi epasi kasasa te yango soki bamama bazongeli bonzambe te barécupere place na bango te fo mopekata soki balobi akotindika bango mosika ya bango bozali kolandanga na pokwa mwa lelo eske yo ozali mama oyo nzambe aplasa na mokili oporte bonheur to ozali mama oyo nzambe aplasa yo kaka po obomaka bamama mingi nzambe obi ete yaka na mokili oyo identité ya mwasi ntango so eza mwasi ayebi koza na ngo na libala apre libala eloko basi boni baza kosala accouchement na minute oyo bazosala babenga nini équilibrage elingisi baza kosavorte kolongola bazemi nzambe apesi yo bebe place na libungu oyebi te mwana na kozala ministre ekokende kondima bana bamama ndenge wana aza bamama adolescente pakala kozala réponse soki okoki kogarde molimo na mwana kati na bomoi na ye alingi azala mama te abongi abenge mama alingi azala assassin c'était le chemin ya mariage asi ebele abongi kobenga na femme mariée alingi azala na ye kiwelo e dabord mutu koyambaka mibala ya bato na mini elambaka batina bakati kaka ntongo na mibala ya bato ça veut dire bamama bongo bakosanga bokonzo likolo jamais oke nzambe arekomanda biso po tobala tovanda na mabala emingi babi na mabala te aza na ndako monene esali bali lokola yamba ya kolata elako cible abimisi obi jaune abimisi ata ndongo aza na somo ya moto te ata mobali ebali aza na somo na ye te mota bongo elingi na nzambe kati ya liso asala ndoki kati na ye kaka nisa mabe eza na rezo kasi bango na biso ekolata me oyo bamama oli kokatana na bonzambe ayebi te kozala kaka na identité ya mwasi eza elongi ya mokili ya kati ya mokili oyo eza aza pe ntango asalimo identité asemine mpona elongi ya libala kati ate libala atenga na kati na nzoto oyo makisi ete na santo pena na boto tala bamama babosola identité na bango sere elongi yango tata nango sambwana yo aboyi kobala aboyi kobota ali bobele ondimba na kosikesa bazemi obi basoki bazemi pakutala omi papa na ngai or yasolo nzambe olobi ete mokola suka ntango ngana koboma mokilo moto nyonso akojuge biso na misala na yo mama ozali kotambola na molimo na nzambe kati na ye biso oyebake na nzambe ada na nga kati na mokilo yo tokokokosi libala babe papa okende kobima libala babombanda nzambe obolimo na salite demo papa na ngai ce n'est pas la voie du Dieu nzambe asalaki adam eve ezalaki yayaki te biso bango tokoki na ye dabord bali moko alesaka ye moko minaka na ye précipité moko mosu asindaka mbongo na kisaka trois biso bamama ozali kosala misala oyo anatoli biso okokota jamais bokonzeli kokuti kobonga na motema na biso te ye moko mosu omelaka ye 200 euro eza na bokolo nzambe akosukisa yokoli batina maji na bokolo basida osala ngai bamama ebeli bakuti mpona nini ya mbango olingi obima lokola baninga olingi osoma lopango mbango osomba super mbango osoma motuka mbango ememie na sistema kokotisaka mibali papa na ngai yo somoni mwasi ozanga sistema kati mokilo papa na ngai somo bomoto mpe elongwa o moto oza na identité ya mwasi oza na bonzambe katoya na soni elikemo oza ya bosoto eki moto aboni asoma boni moto ayongi soni azala api par esprit de démon aza mwasi eza na ndoto moto nyongo oza na boyebi kati na ye azala mpona kobebisa monde ya nzambe abebisi bie bapapa ebele asili yo mbongo aleo mibala abengani yo azala bonzambe kati na ye te kanga bayisa dima asala yo mbongo mama ndenge wana aye koyebisa nini aza bebisa moto soki na defoto toujours ya bamama mosusu ya mama bamama nyonso otrompe mibali ya bango na kati ya ndako oyo morasi yo premier mariage otrompe ye okoti mibali quelque part oza na problème na nzambe pourquoi anga te koto wana kanga kokolola yo kotambolama te alors
ome wana nzambe akeyaki nzopoto bosi monde na yo te obanga nzambe ome nzambe akeyaki nzopoto apote un fils